ça recomptage à voix ça recomptage à voix te seni bata seni ba okamote po bata seni ba na ba bureau ya mwamba ba mona lokito ba tu nga yuza na gwa ou bien ni gwa te ndulisen mutu abetela bino banzembo bien apesa bino toli na banzembo noga aventurer moi journaliste atu nga atuni o jangu baleska na base anduliste yebiteke na ko kene sa nini élection en Nouvelle-Calédonie na tiki na nga na kena tiki na ke Nouvelle-Calédonie ya de tu na base amu na nga neti moi matembele bakangudi o a remplacer nga kanga udia kanga die ma ko sanza ko sanza siko honorable tango eloko wane komi et pas na yo zwango ndenge nini ozana ka ya lamuka tozana ka ya FCC to ndenge nini to na ka cash bato ba ba position na yo soki ozana ka moko nga ko kota te eza FCC soki eza penana ka nga na ko kota te eza FCC parce que FCC ne mute eko boma mboka na nzala Nalobali Kambo, maman Nangai en tant que veuve et fonctionnaire à Zouaka 11 000 francs et puis avec délestage. Imaginez maman à Zouaka 11 000 francs avec délestage, Bana Bago Konzabiso FCC. Nageno Kota Kan Bongo c'est-à-dire na contre-mère Nanga. Et ça impossible na Kota FCC. Nalobi bien impossible, c'est-à-dire ezaneti na ofingas intelligence Nanga. La dynamique de l'opposition, c'est-à-dire que tout ça dans la mouka. Et puis, Bangope sonité, bois déjà 350. Oui, à grignoter le sous na la mouka, comme à combien bureau, bossu besoin. Nyon so bossu. Bossu tout. Moka pe bobong kobong sa boyebite. Boyebi na bino kobong sa te. Normalement, il fallait boyoka soni bolongwe na malembe bobungi. Bokimi. Bozoka soni. Mais bayoki sonité parce que sika babenga bango honorable yakanyaka yakangudia na oye baté so banani na palais batala keneni bayebi papa a bimisili konda ke futa ba juge pe et sika justice ya mboka bozana sonité uzabakanyaka c'est-à-dire honorable ba FCC baoki sonité car ndongo lobby mais basali coalition na cash bazana kata coalition ce qu'on a kata coalition wana yo et pas na yo ojeja ki yango comment na coalition ya cash na FCC est-ce que mboka o to s'attendre na nini pour na avenir ya mboko Congo et que honorable Eli il n'y a rien de nouveau sous le soleil na répondre na ba phrase na ngaite na répondre na ba phrase à Christo elamba sikabatunga ngone elamba ya kalate kuvuzula ya pasuka soko bambi Zaire na franc congolais nyoso mbale za mbongo mais kusangana na yango ekufi mbongo eza su mbongo te vino ya sikabatia ngona bangongolo ya kalate ya omwanga na pamba ngate moto na biba biloko wana eza na kati ya liloba o eza nzela o ekokunza biso liloba ya nkolo elobi te basangisaka eteni elamba ya kala na esika moko te toto sa Yesu Christ toto mek total experience oyo tokomeka toto sa Christ Jésus na koso te siko na ndenge yo tiki hémicycle wana ndenge ozokomonela makambo est-ce que ozo prétendre que non et parlement yango eko promettre sur le plan ndenge population za kozela bango to ko sala makaka ndenge to yebaki na manda oyo uti ko leka ndeko Kabila eteni nzete ate elali ba siècle na sa maye okuma ngando te FCC wana to ebi lolenge na bango to ebi ndenge basalaka ba changer te Sko yo ya kikuna po luka o créer bozaki pe minoritaire elinga ki permettre te ke bozala likolo ya bao basa déjà plus ou moins 350 na kata hémicycle on a même quelque soit ata yo zala ki na kata assemblée nationale ngo et ki otikala ki ozali elinga ke simba pe te ke ya ke bino to bonga bozala kaka ameli na kata masolo ya bango tu tale loko eza spécial pa na ngai yango yo nebite soki presse c'est sali combien de tours et pas ya député moko ba invalidé netingai we koza ba 40 déjà
makasi yango yango nazala nango yango. C'est-à-dire nakoza na kati ya parlement nazo observer nazo za masolo mais presse ngana presse to yebani. Neti Kangudia na pesi kombo asika na corruption. Ndeto bando benga o kopia sa kopa sa kombi o soso ebembadula. Corruption lelo banda lelo na lingala corruption kombo nango Kangudia. Donc kanga udia ko kanga udia. Kasi bakopa bango ba sa yango na. Donc makasi nanga siko yango yo. Na yebi ko sola na presse. Makasi nanga mosusu eza nzembo. Na oyemba pe lisusu. Atale na lobaka norme un pays énorme bato balula forme mboke kota me forme si na lobate. Na baka mbongo ya leta ya libenga na yote o. Pwebe sande ona mino abike zangu bala na base te yimu pele mswa na kati ya base nanga. Kanga udia, c'est-à-dire corruption na mboka oyo komi kanga udia. Wana selon honorable. Ah wana toche apostrophe donc bimi Kangudia. Kangudia. Merci beaucoup de rappeler. Nanungo accordé biso interview na yo awa na kati résidence na yo. Mais siko nengo zo mona siko nengo zo mona siko nini okoko yebisa ba konjo ba Hollanda bato pe ya cour constitutionnel wana nini okoko yebisa bango parce que ndeko Kabila va kenda tikala économie bato na ye kuna na justice parce que bazo privilégier mingi kaka pe bato ya ye ya ngambu ya lisanga na ye ya politique o babengi FCC siko yo etake oza elo invalidé ozo yebisa na cour constitutionnel nini parce que dernièrement ba utaki ko boaka ba nini ba dossier tout ya ba députés provinciaux c'est-à-dire ba boycotaki ba députés provinciaux sko ba ye awa na ba député national ba fanti déjà bureau ya assemblée nationale et après ba komi ko luka ko invalider bino ba tala kita mususu yo pe côté na yo moi oza na mutute o ya ko tia au moi kilo ya ke o maintenir ko zala yango ba bia agent ko ba to luka to boaka ye nani achebi nani batu kilo si peuple. Le bina abige tozana sitini na cour constitutionnelle. Peuple wana oyate. Bo Kangudia pa ya na nombre batu na ene te so ba ko ka pale mo. Po mwana msoari skaza an examen le ba oyate. Peuple wana wa voter nga wana. Aoya. Aoya to sa sitini. D'abord to rappeler cour constitutionnelle que to adzo ba penza te. En principe, il y a un recomptage de voix. Et si mon côté, il y a un recomptage à ma voix. Entre ce recomptage à ma voix, il y a un séni, il y a un makambo. Il y a un séni à yebine yote, à bimisi yote. Il y a un kangudi à kenda gosal sa PV. Mon sous-soukuna na cité Mamobutu. Babenga ngai na bato cité Mamobutu, babit mutono azawa, au kalinga ba PV asika. Le quoi ba bengi na ba masolo ba PVT yango abimisi ya ye ya dikorte sinon ta nga le cap seni na ba PV alinga le ka seni na ba PV na oya ye moko sali wa ye kuna libanda seke ngi za la grave akanga dia siko na bato nozo ba koti na ja kanya ngana na nkolo te kola omona bango ye kangu dia nkolo omona ye bango ba juge wana moto na moto nkolo azomona eteni ya kolo na kata moto za conscience eteni ya kolo na kata moto za conscience na ye moto na moto za face ya conscience na ye omongai na dwi na lei na zangi na faze bongo na zani moibi ni semba bilokota na lokota mbongo na nzela te mbongo ya moto te na nzela na lokota kate. Alors ndeni na ko zala na mokonzi na isika na lia kambonga ba na ufuta bangote. C'est-à-dire moto devant conscience na a ko rendre compte. Mais biso ba action na biso to tikate. To banda city ni lobby etc. so que senga to zo matela to ke na ulala na ku. Di jour kura o expliquer biso pena bien. Biso na ba avocat na biso kura ya expliquer biso pena alongoli biso ni. Est-ce que CENI pe nangambu ya commission nationale indépendante CENI est-ce que yo kanisi nini bango e pa na bango ba yebi que non muto biso to bimisa kinde ye wana oyo to zana ba preuve moko tangible to koma bango pe ba kotika ba landi pe court to ndenge ni ba bande kwa CENI CENI yanga na sa pese ba résultat awa kura komo la kisaka CENI ke yo
ezana bato mosusu obimisaki mabe et risque que na musika seni asapesaki ba résultat c'est là ba résultat seni oh seni okosi bolo kwa seni akosi tout ça c'est qu'on dit on est comme point d'interrogation si honorable base na yo tout au bazotala yo et à travers émission au valeur absolue okoko yebisa bango nini o sko bazotala siko quand tu na base te bata confusion ba risque ba kanisaka na base quoi ba politicien ya matabisi au baza ngana na base te na public ya peuple c'est na batu mususu ba na Madagascar ba obenga na batu mususu ba na Vietnam ba benga na Australie chomo na kute nge ganga ka kala mingi te c'est-à-dire tellement ba plein ekota ngana muta makamba ba base te na lobi ke na ko kende ko se faire élire na Turquie na ke Turquie o ga ba votenga na zana bateau le panafricanisme monsieur vous avez écrit l'hymne de l'Afrique voilà africano monsieur vous avez écrit l'hymne de l'Afrique na kota na ndako mona Algérie na écouta c'est en commençant par savoir qu'on ne sait pas qu'on commence à savoir signé Jean Goubal nasi na ndako mutu na Algérie professeur nani professeur Mboyo Mpenge père son âme via Kenda mon commençant à kota na cours na droit a commis phrase moko boye na se a commis Jean Goubal abi atuni boye bi artiste c'est mutazo beta masolo à base et baza ba malandango mbe balanda les individus ngala landa ba pensée ba idée je ne suis pas réductible na niveau ba base je suis un citoyen du monde en moi là ba pesa rabatu ba médaille ba bani ngaza chevalier de l'ordre de la francophonie c'est-à-dire naza déjà citoyen à monde na muta ba discussion ma tembelete ba base te bango ba beta masolo à base ngate na base tina Tokyo tina Inde est-ce que honorable et bande kono ba artiste et musicien est-ce que tant ba yo ki pe mbela o ba invalider ndeko na bango artiste et musicien o pe ba comme ba tela ki pe motema que non ye mutu akoluka ko défendre pe biso ba artiste et musicien totika maniacité batika piraterie et ya ko pirater ba vraiment yango tozo kufa ba pauvre est-ce que bande ko na ba artiste et musicien ya yo bande ko na yo est-ce que tant ba yo ka ki yango ba benga ki yo to est-ce que bazo soutenir yo ou comment to ba mona bango kaka voilà et tellement peu biso misus to zo ki pété bon ye pas ba valider pe yango normal to continuer musique to betara musique bande ko na ngo kutu ba musicien ba na posa ba sa grève ya musique na mboka abeta sous musique na bisoté pendant un moment bande ko nanga ba musicien boule na bangeza bongo alors bande ko nanga ba musicien boy ba ke kangudi ona fingi bisotu a fingi bisotu c'est-à-dire abiga ba musicien yo bango tu ba zoba net musicien na kebere wana na kotsa kangudi nanga na kati wana na olongola c'est-à-dire a fingi non seulement ba musicien a fingi ba artiste afingi électorat nanga ya Moamba c'est-à-dire il nous prend pour moins que rien alors photo kende totele mena kuruana ngako tuna cité ba commune ya mutu mo dimi po nanga Dimitro ya mutu moko ba koti ba ko ba memage na muninga na memage na politique muninga benda na biya to bena mbi aboyi benda na te na tika côté kanyaka za kanyaka tellement za ki pe ministre bijazali wana bindango tika te na ilanda yo ngala tikali yawo mutu moko az exemplaire te yango wana ba komo na bango bo o benga honorable wana ngai sa nga passe na parlement so que tuna so ba benga honorable na peksa bango epsa bango te benga ngai monsieur le député parce qu'il y a pas d'honorabilité awa honorabilité ça ce qu'il vient de faire la corruption n'est pas honorable ngala facile na comme dire na français makanza keba Rishi Giselokele qui honorable Jean Goubal et Tete Toumba en direct d'Istanbul ozoka honorable Jean Goubal et mot de la fin pour to kabona yo mot de la fin zaki na maman na fembulu mais il y a anti-corruption na maman na fin mukati fin na ngeza FAIM na maman na mia to bunsa corruption parce que mboko ezo décoller tel la corruption
mboko ezo démarrer te likola corruption olongo chebino babrique eza likola matolo okomika député muke ministre te député ngani kutu te député na kota kuna na mona likonda ngo batu baloba obulaki bani ba 13000 ba 15000 bo okoti boye même na dede ki député la mo likonda na yokana masolo te ah masolo eza ki sasa te okomi outi chebino babrique likola matolo okomi ministre enta 16 palais Teko. Te. To teleme la corruption. Et c'est quand nous sommes au Koutango. Na moyen nini pe na makasi nini au teleme la corruption na mboko. Au commencement était la parole. Force à li bosser za liloba. Parce que mon kili salamana liloba. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Moya Congo yoka ngona lingala. Que la lumière soit. Moya ko soit na kanda. En tout cas. Ah, public na yo ebisi bango nini public nanga eza yango kute bouger te boza na bino calme côté nkunga to continuer mais to permettre te moto corrompu corrupteur yo to permettre te aya ko se frotter na biso bonga bima indemne to ko permettre ngote soka o continue ko siéger biso to continue ko luba ti a comprendre pena que na kenda osimba place mabe men to banana lobby sitting courant ba comprendre que ta jo makambo komi ba comprendre honorable moi Tswaka moi Tony Solf oyo ndenge kala ndenge makambo eleki oyo na yebike déjà yoza mokomi et rosa ilango déjà moi nzemo nzembe za déjà mbongo ya leta ya libenga na yote o soki yo moni eloko ya moninga esengeli yo respecter a respecter plan nga te ayena kanyaka abagi plan nga na sisango sisango corruption komi kangudia corruption kangudia obika ko porter plainte na komi kanga na ngana virgule na komi ngo penante mais ke ba ko porter plainte na plainte wapi. Merci beaucoup. Tokobi pratiquement na suka émission la biso valeur absolue et ça qui vont présenter par Zachary Mwamba les petits aclés o tembaki ndeko Jean Goubal o ba otiko invalidé mais boyoki azobeng sa public na union surtout déjà lobby ba ozala bongo na cour constitutionnelle faut ayebisa bango na mayele nini to na makanisi nini esali ke non pour ba invalider ye bazwa bakotisa kangudia mbai ce qui peut apesi Kanyaka ndenge kaka elobi honorable Jean Goubal Kalala tokotala yango kama bomba kuna na kati kuna bango balobaka ke badama na bango kama bomba te c'est que ba leko constitutionnel. La honte c'est que les gens en parlent comme si c'était un truc normal. C'est ça la honte. Na bando sa émission bandaka le nazo ba ke mutu moko azolo bakuna ke ngai na ko casquer mbongo na longola Jean Goubal na lobi ngo kala. Merci beaucoup pour vivre Rango, merci beaucoup na double brassard maman Françoise Vita, merci na Tété Toumba André d'Istanbul, merci na Patience Mukendi PM, frère chéri moi ça faut cette l'état maman, merci na Joli moi di Chilengi, merci na Jina Mujingama Popi Mamwenda wa Samuela et merci na Imar Mungaba, merci na Jojo Toumba, merci na papa Ferdinand Lutondo, ya maman Iguette, papa na Chini Young na princesse et obino za kuna na États-Unis et merci na confiance boza osala na 4 émissions na bino valeur absolue na Kouli Média Télévision oyo toyambaki lelo honorable Jean Goubal Kalala et Kalamingi te na site aux appels lisusu to accompagner jusqu'à ce que cour constitutionnel a kozongisa ye na hémicycle kuna pour que nous siéger à continuer ko défendre et public ba voter qui est peut ko défendre bande connait artiste musicien pour corruption pe et si la mboka na biso pe comment dirais-je corruption ba artiste musicien bazo ko piraterie baza vraiment na suka pena ya masolo tout. Merci beaucoup to komi na suka to yaki bongo na sima caméra et
Pichu Ilonkolo et Azaki Bongo Sima Kamara Bendagi Bilili et merci na coordonnateur ya Kouli Média Télévision et Tony Makonzo, merci na maman Françoise Vita, merci na bino nyos tout au prêta qui aurait na bino Orlando émission na bino valeur absolue to comme bon na suka to kutani na numéro mususu. C'est parti. Merci honorable. Merci. Toza Simana. Mboko yo Congo, ekolo to bitila katolo yo, stoki tola bona Congo, monga kotala kimya yango yo, mboko yo Congo, ekolo to bitila katolo yo, stoki tola bona Congo, monga kotala kimya yango yo. 1960, indépendance. 40 ans après, le Congo reste une référence. C'est la connerie humaine et de ses conséquences. Ouais, merci beaucoup. Toza Bongona, maître avocat, il y a honorable Jean Goubal Kalala. Il y a expliqué biso techniquement. Nenge Makambo et Zako évolue dans la cour constitutionnelle. Mbote, maître avocat. Mbote, papa. Il y a expliqué biso Nenge ni Makambo Zako dans la cour constitutionnelle. Comment est-ce que va invalider client? Au fait, justement, Ezali, étonnement pour Nabi, surtout parce que tu as vu que procédure et invalidation est l'andaramoi schématiquement normal. Na o Italie, par exemple, circonscription. Circonscription, moi, tu as 11 sièges. Na 11 sièges, tu as une liste, il y a un regroupement politique où Ezali. Entre autres, tu as un PPRD, tu as un FDC, tu as un UDPS, Tshisekedi, tu as un MLC, tu as la dynamique de l'opposition, AMK, tu as un ACO. Ce qui est étonnant, c'est que tant que Bazoko invalider candidat, il faut justifier. Et la première des justifications, elle aura peut-être que l'équipe a récomptage de voix. Et après qu'on recompte voix, attribuer, mouto, estimer que la voix est place na circonscription mogo. Mais le plus étonnant, c'est que tant que y a une circonscription à Moamba, totali na liste, il y a un regroupement politique où il na siège na Moamba, le regroupement dynamique de l'opposition, à ça dernier été. Le regroupement dynamique de l'opposition, sur les 11 sièges, il vient 9e. Et sur les 9e, non, il vient 8e. On a 3 listes, il y a un regroupement sur les anassimes. Donc, ce qu'il fallait que la Cour constitutionnelle a invalidé, il fallait que la Cour constitutionnelle ait la procédure, il y a recomptage de voix devant les partis et devant la CENI. Donc devant témoins. Recompter voix. Et après avoir recompté de voix, ça va estimer que G18. Azalaki n'a nombre de voix suffisantes pour attribuer un siège. L'autre mécanisme, c'est que la liste, il y a nombre, il y a une liste de circonscription. Quelle est la liste et un regroupement qui a le moins de voix? Et c'est cette liste-là qu'on invalide au profit à la liste par rapport à un nombre de voix utilisées. Mais on comprend qu'ici, il y a acharnement. C'est-à-dire un individu est venu contre un autre individu pour prendre sa place, tout simplement. Est-ce que CIP a ndeko yo ba validé na place ya ndeko Jean Goubal? Est-ce que bango pe batenda ki seuil ou comment? Papa, G18 à atteindre seuil. Mais G18 à atteindre caution électorale l'été pour jouir d'une place au sein ya Moamba. G18 n'a fait que 8223 voix. Na ba fiche électorale ya Seni et Zali. Et Seni a déposé qui ba fiche na niveau à cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle donc n'a pas preuve en agnos. G18 n'a pas atteint le quotient nécessaire pour nous permettre à prétendre. Pour notre total la liste qui vient en dernier, la liste il y a Moamba et AMK avec 10 000 voix. Et surtout qu'il y a une logique plus forte, il y a plus fort reste. Impossible que G18 à côté de Masolo. Pourquoi? Parce que G18 n'a pas le nombre de voix nécessaires. Mais si vous question est ceux qui va attribuer G18 siège, va attribuer sur base de quoi? Motivation faisable, justification faisable. Et ceux qui besoin des alliés entre guillemets recomptage de voix. Il faudrait que recomptage de voix n'est en présence des partis, c'est-à-dire candidat balingba invalidé, ayena batunae. Candidat balingba kotisa, ayena batune, senipe, ayena ba pièce tout, ba compter ba voix devant tout le monde. So ba monique ba voix en haut, OK, et ça permettra à kota siko ba une liste oya Moamba. Ba talibon, nani yango ya na faible position par rapport à chiffre au mouton obtenir. Ne ba kotisi, ba goya te babi comme ça X onde na visa qui to longolera X. Là, c'est vraiment à se poser des questions. Au monde. Parce que même si on est sur un plan technique, sur le plan technique, tant que c'est Niayaki.
Seigneur lobby que après Maramouana nous on a présenté nos preuves. Sauf à la requête, il y a G18. G18 na requête né azo parler d'un caution électorale de 181 voix. Alors que c'est faux, moi ma caution électorale est à 445 000 voix. Au moins, il y a un chiffre imaginaire et puis on ne comprend pas, présenter ni preuve ni PV, mais c'est sur base de quoi les lots décider un candidat député élu et valablement voté dans la circonscription pour en introduire un autre. Et malheureusement, sans nous dire que les gars, procédure entre autres récomptage, entre autres vérification, entre autres opposé ko kutani sa voix et circonscription union so pona olobaka voilà un tel par rapport à nos voix to longoli to chopo ko jamais cause la dynamique de l'opposition. Maître yo zo mona ndenge ni makambango o longa procès yo to comment papa procès za procès na ngate za pour sa population, c'est la population qui doit kolonga procès parce que la population a voté. Moi j'ai voté en tant que citoyen, mais en tant qu'avocat na ocha tout en œuvre pour essayer de rééquilibrer les choses. Les autorités nécessaires pour leur dire que la procédure doit être respectée. On ne peut pas les lots. Le président sur le banc tous les jours, il faut un état de droit. Un état de droit, c'est un état qui respecte la législation, qui respecte la loi. Et dans cet état, il y a kasi qui moro bazoya munamutunagat qui yankenae. Gauche a décidé que droite il faut bima, droite a décidé que gauche il faut bima. Ce qui est déjà court, c'est lié qui déjà kania comme au monité. Papa, je ne peux pas confirmer. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'intimité ni vérité à cour. Moi, je reste dans mon travail en tant qu'avocat. Et mon travail en tant qu'avocat, je remarque que la cour n'a pas rendu équitablement le droit. Parce il fallait au préalable battre les canards comptage de voix devant témoin. Et puis, quelle est la liste la plus faible? La dynamique de l'opposition n'est pas la liste faible de Mwamba. La dynamique de l'opposition vient en position très utile. Voilà pourquoi règle la plus fort reste les autres s'appliquer chez nous. Et nous bénéficions, quand je dis nous, c'est la dynamique, et je suis avocat de la dynamique bénéficie d'un Obabengi attribution par rapport à plus fort reste. La dynamique a plus de voix que la G18 qui y est à Darana 8000 voix. Papa, tu as 8000 voix pour invalider. Tu as 8000 voix pour invalider. Tu as plus de 14 000. C'est ça le problème. Merci beaucoup, maître. Boutikolanda, maître avocat, honorable Jean Koubal Kalandeng a expliqué, c'est-à-dire qu'il y a toujours sur le plan technique, où il y a faire montrer, à démontrer que voilà, il y a procédure. C'est-à-dire qu'il y a valider sans que passer dans la procédure où le maître avocat a expliqué biso. Merci beaucoup. Dossier Oyo est à suivre. Biso, tout ça, on a pour Rolandela, P pour le lobby, tout ça, on a couronne, na public, population, mobile, Oyo, il faut qui honorable Nabango, et tout ça, on a pour toujours copier cette information, il y a sûr. Merci beaucoup. Tokutani, lobby.